Kulusu, Sanselo Matondo, Naibalinga Kibakunda vivant, na besoin Matondo, Papayo Parlinga Mafuta Noasika, Lili Susua, Papalinga Mafuta Noasika, Lili Susua, no, Masia, Kuma Masia, Kuma Déjà, comme on a vu ce boyau sepeli parce que boyau qui va s'engager solo yé, banadisa kitoko yé. Bonjour, bienvenue dans Binonia sa Oyo. Bopona grand déballage binoba obolinga rabel officiel, binoba obolinga rademé officiel en purobèse. Donc biso peto linga bino trop heureux lelo ya websa bino qui na yembeli bino de menyang la coach. Avec la coach lelo tobé avant masola musique politique sportive mais lelo tozali focaliser na comédie plus particulièrement na o Italie DC Bobsek, il y a grands artistes comédiens depuis le 11 mars na komo ya Janifai ensemble avec des manières la coach to meka vraiment ko décortiquer ko bana depuis neko Janifai atika biso ti lelo yo patrimoine du corps et salami vraiment mobile les kana katiwana to yoka avis to pek l'éclaircissement pas il y a des manières la coach mais avant des manières la coach à côté Christian Lumia Credo il y a beaucoup perception sport publicitaire et après tout on a pour tout yamba de manières. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Et là parmi nous la coach de Maniangi, bonjour. Bonjour GFT Bilanga Maloba, bonjour à nous à cause d'un sur demeure officielle et Empire Buzz. Vous qui êtes habitués à Rolanda analyse Nabiso, contenu Nabiso, nous vous souhaitons bien des bonnes choses en tout cas, plein des ondes très positifs na Mabota Nabino. Voilà, la coach Lelo Vumato Van et la Mingi où est Talibongo DC
il y a Jennifer il a tiré depuis le 11 mars Koku Fanaye et ba rumeur etamula ki ane na ndenge misusu baloba ki no moi simtabomiye misusu Jennifer ya mi bomisi donc il y a ke belé et timundele eko bimsa résultat autopsie et pas wapi AVCND et moment de Jennifer humain tout le bilan nous obsèque mais avant tout quand on a organisation tout peut déroulement il y a obsèque le niveau ya poto tout monde qui bande ko comédien ko même la brune azale bon moi si à Jennifer et pas wapi azana Jennifer na dernière minute c'est un moko ko memaye pas ya ambassadeur c'est lui qui représente notre pays au niveau ya France ambassadeur il y a RDC au niveau de France ko présenter salé makile le mingi bande connaître ba internaute bato ba consomaka ba œuvre ya ba comédien surtout ba obalinga ki mingi Jennifer ba pourquoi ba représenter la brune comme la veuve ya Jennifer tandis que Jennifer ya kufa célibataire abala la bruneté et après bande comédien ba ko se justifier ba ki non ba mettre la brune simplement pour qu'il bazwa ba orientation to pe ba conseil et pas ya ambassadeur la habité nini yo za nan kanisi ndenge moko na bandeko oyo batelemelaki bandeko comédien wana après webi mama ba comédien ezara toujours na moi désordre na moko so comédien akufi tozara vraiment na mambo ebela ko gérer na habité na état d'esprit nini pe na idée nini ba comédien bazo ki décision wana sans que consulter même il faudrait qu'on se le dise famille biologique ya Johnny parce que moi si bon ba pester la mbongo ezalaka Sylvie OP akoma na makamune mususu na Kinshasa alors idée OK kozwa moi si bino mo bozo ko suspecter to bozo ko tenir d'une manière ou d'une autre responsable ya décès ya Johnny parce que azo faire partie na bateau ba humilier le plus Johnny de leur vivant depuis de son vivant na ba scandale nyonso so Johnny za na victime la brune azo faire partie ya majorité à ba scandale wana il est vrai que Johnny de son vivant a salaka ba choix moko judicieux té azora ba décision moko té ozo ke na sens ya ba valeur na biso na société c'est vrai que Johnny atamoli ndenge longo banité mais parmi babiloko est précipité liwana et ça peut ma blessure antérieure au azaki nango na makambo ya vivant dans la brune alors connaissant cette réalité là pourquoi bandeko ba comédien ba décider comme la brune des aki question na biso parce que tout le monde a qui raison valable té elle va pas se présenter comme la veuve de Johnny sachant que Mundela est bien le rôle la femme seule. Elle va pas se présenter comme la veuve de Johnny pendant que la famille de Johnny est au vouloir y pour na liwe à moi dans la bango. Elle va pas se présenter comme la veuve de Johnny pendant que Bino pe ba comédien. Bozali na moi regret on est au monde à la manière dont la brune a traité Johnny de son vivant. Donc Bissonion Sotozaki vraiment très choqué et au monde que bazui décision ya romemae. Venir se justifier après qu'on bakenda kinaye parce que bazala qui n'a besoin de reçoit quelques orientations. Je ne vois même pas l'intérêt au monde sur place parce que elle ne mérite même pas d'être présente dans ma cambo et l'organisation matanga Johnny avant na kiti. La comédienne na ba ko kine sans moi aussi. Exact qui est important parce que Johnny n'était pas marié. Ba ko ga ko kende sans moi aussi. Parce que bon, le bisoté que Nabasuka Souka et Johnny de son vivant, Bazaki en tellement en bon terme que ça pleuvait l'amour. Nakata couple nabango ton relation nabango non. C'est une relation au bison soto mona et on a scandale et belé. Ce choix-là, il y a un petit kata va prêter ma comédie intention que bakanisa qui qu'on allant avec la brune. Moi bon moi ko ngake bima na enveloppe il y a ambassadeur, il y a wana ba mi mona ki ko ke sans veuve et ngale za bien te fait ba ke comme ça tant on bandolela et ba ça mawa pour ma et ba ça ba zéro nambo ambassadeur alinga rapis. Si quoi est comme yote to kende pour nos orientation parce que ambassadeur a pesipe mbongote. Déjà que la famille doute, il y a bambongo nyonso ba comédien poto bazu à leur niveau pour organiser bobse Kadjani, bazu bater répartition dans sa nini. Et dans ça vous allez encore rajouter la brune qui n'est pas très bien vue par la communauté et même par la famille biologique de Johnny. Moi je pense que c'était une mauvaise décision. Peu importe la justification Bapesi, c'est déjà fait. Mais bon, après Johnny on peut peu importe l'autre tout ça là assez akoufi ozonga na pe souté ba sambara ne bembete. Voilà, c'est akoufi ozonga ne souté ba sambara ne bembete mais tu as une nouvelle mort que Johnny Faye na niveau ya poto a comme une double identité. Donc c'est-à-dire Mundela a reconnaître qu'il était na combo ya Johnny Faye au bisoto yebia. Est-ce que pourquoi cette initiative ya la double identité à niveau ya
Moi d'ailleurs, je salue la décision qui a été prise hier au Lobaka Djani Kunda Kinshasa parce que Anakin Bakunda Djani na kombo de ya solo. Na poto kuna balinga batia soki Emmanuel ango kombo ya zwaki kuna soki kombo nini. Ya kombo batem de ona. De kombo balinga o ba pesa kuna azana kombo mboka mususu azana donc ba document na kuna za na identité mususu. Donc na poto kuna linga zala kwa kuna ma vraiment comme un parfait inconnu. C'est-à-dire bana balinga ba kende ko s'incliner na tombe ya muto yo kombo ba komi wana eza kombo tata na bangote. Et c'est ce qui fait le plus mal dans cette histoire. Finalement, la décision de venir enterrer Djani Faye sur Kinshasa était la meilleure décision. Merci beaucoup à maman Denise Nyakeru, merci au gouvernement congolais d'avoir permis que cet acteur qui a bercé notre enfance, qui a vendu le drapeau de la République démocratique du Congo par son talent d'acteur, à Kundama avec tous les honneurs au Azoro mérité, surtout que Balobi Barolelae, na 24 novembre na musée national et ça quand même ici comme assez bien et par rapport à Djani c'est quand même comment on a que ba honorer na opé cet espace wana effectivement Djani azaki na ba kombo mibale to na osenga Christian Lumia to tia extrait il y a ba explication il y a Maxi Bondoé voilà Lumia songa biso to ya likambo wana to zone extrait. Djani, il était marié. Azala qui marié na mboka ya Congo et non na état français. Kombo ya Djani na Kinshasa zali Zola anani? Fayi Mubiala. Mubiala. Awa ezali Emmanuel. Awa ezali Lovita Emmanuel. Maman na ye Bilima. Tata na ye Imana. Voilà. Sigo par rapport à ça. Moi, je suis un acte de mariage que nous présentons dans l'ambassade. Ni pas passer visa étant que qui. Tu as une réalité. Ah, on a une histoire en sous. Ah, on a une histoire en sous. Mais on a une réalité. Une adresse de mon acte de décès. As une adresse, tout dans le droit. Ce qui n'a pas baloko tena balabala te baloko tena kati ya ndako ya mutu donc mutu wana premièrement azalaki première suspect par l'état même mutu wana ye mutu apesi mukanda na ye mutu wana mutu apesi adresse yango wana accord na yango au moins na acte de décès kombo ya mutu wana ezali adresse ya mutu wana ezali à part ça azana bana mibale officiel oba potara kombo obotangi wana oyo mususu te oyo mususu bolo ba marital wana te oyo ya poto a donc toyebi ke ne biso toyebi ke lelo biso toka mo ta biso to sala ngo ba miso azali ba patient na Kinshasa ba koma ba zola bozali ba mampendo bokomi ba njuzi date de naissance de Boujaka ba année chanjaka donc ko ta détail te bo comprendre c'est vraiment solo na ye awa azalaki célibataire voilà la combo wana. Là, il a posé une question par rapport la prime comme veuve. On est ça question internet parce que na interview moi là le baki veuve ya Djani Faye hier pendant que la prime za moi si o aboti na Djani bana misa pourquoi le baki maman ya bana ya Djani Faye hier veuve na minute batunyo so ba yebiki za Sylvie Faye mkaza na Kinshasa et de deux. Pourquoi pas bino ba comédien de son vivant vous aurez une initiative ya sur la même de konabino te ou louer les chambres parce que non mais what est la question on a posé pour répondre ce qui l'a pris à Zwaki et likanisia ozong sa Djani na ndako parce que na ba internet eza ya onde mute causer liwa ya Djani. So il a pris les actes qui sont dans cette journée à comme qui état de faiblesse à quoi que fout sous chambre c'est pendant que ça na ba collègue ya ba comédien ba au tout le monde qui ba na ba position bien mais na moment na ba koka ki osungande kona ba moto parce que si ko tout le monde ba comédien nyonso ba se présenter ba zo mona déjà qui est na niveau ya chambre wana ke azo ngana ndako la brinité atika Tolani extrait à Maxime Bondo, explication Nino le bas. Donc, comme je le disais, effectivement, Djani Faye Azakina, identité Moussuna Poto. Ça, ce n'est même pas un débat à faire. Biso Zotobi réalité à Poto.
poto ngo ezara bongo olongwe a nzuzi okomi na poto mansanga olongwe a Nathalie okomi na poto kuna Gabriel olongwe a soki Grégoire okomi kuna Sylvain réalité à poto ngo yangwana tout ça pour na mukanda pour na faciliter les choses et tout ça faut na on a ce phénomène qui dit ça à jour ba kacho moi 15 ans ya vie na yo etc aux années 45 kuna na poto komi na 30 ans donc ba réalité ngo za yangwana. Donc, que Azala na double identité, Koko Azala surprenante. Et j'ai vu certains être choqués. Eh, Gianni, 15 ans na poto, vous avez personne na combo na honte, c'est une réalité. Bato bazara na poto ba ebiango que et ça la mara bongo. Kuna muta changera identité, kuna muta zora combo mususu, kuna muta komara elo mususu au fait. Donc, ezana ngoku tu likamba ose la débatté. Parce que malgré changer na combo a bénéficié peka na ngote parce que tina rokufa na e Diana tikalika koza mukanda te mais on est en réalité à poto na poto ba réalité zebeli bazana ba combo na bangote ba grossesse indésirable moni ba ne belé ba na poto baza bano ba botama na consentement ya ba deux parents pour la mukanda la majorité c'est-à-dire bane belé la majorité des bana na poto il y a la communauté africaine et zarara ba boti parce que bazana a besoin ya ba documents moi si mon mobile mo ba komi na poto ba décider ba bota ba déclarer moi na pour que aider bango bana baza source ya revenu ya ba parents et belé na poto c'est-à-dire aboti bana 8 na poto yo zo mituna yo na poto zo bota bana belé parce que ebi que chaque mois na mundela foute la kembo yango mona ba africain mususu na poto ana famille nombreuse parce que abi ke alia kawana ba mbongo wana bazwaka yango ba ya kosomela mapango wana Kinshasa wana otonga yango ba sela yango ba business na bango mona mutu mususu akendaka lisu musala ta sala musate parce que azo bénéficier na ba mbongo ya na mitu ya chaque mois na loi likelemba chaque mois à récupérer on permettre à vivre yango kendane kayute mais bangwana na makelemba ko balola rambon bangwana na makelemba ko balola rambon akangisi moi quelque chose akiti na Kinshasa bomoni jika à côté formation te atangité bane belé baza source de revenus pour na ba parents na poto c'est-à-dire zemi moko boekutu akutani kana garçon mon nzela afuti mbongo acheka zemi pour que permettre ya ko kosala ba document et garçon na lobby ngana pesio ka zemi makambo tika leta lingate etali nango yo tenga mona bomba ka zemi azwi zemi na bombi ake ko bota tango aboti akeli susu ko futa garçon mo azana mukanda mbongo ebisi eza ba garçon musunenga azana na poto a déclaré 50 enfants parce que na 50 basi mo bo bafuta ke mbongo yakenda ka ko déclarer bana bafuta ke mbongo yakenda kaka ko déclarer bana na poto no zomona na kopa ba garçon ebeleza ka yango il y a un porte à déclarer à Kabana. Donc, ok, sauf au foot, il faut déclarer néanmoins et permettre que vous aux Mukanda. La réalité n'a pas été belle. Et ça a combattu. Mariage en blanc, mariage en blanc les années. Moutouma ou boké quand on a na mairie pour décider bobala. Mundele abi dotste, mundele abi prédotste. Yo na kisha ça ba parents ba leno mbongo te ba abi au célibataire. On a déjà ba. Yo na poto ba bala yo. Bosali pe bokangi pe photo lokwa bino so bwa musika ba oluka te ba vérifier bo sa fait na salle nini bo okuta na wapi ozomona sikoyo tant basala bongo babala ni mariage en blanc faut pas vendre sika mort pendant un temps après ba ça ba 6 mois à 1 année ba divorcer et permettre que mutu na garder nationalité et loko lisusu musu basala ki femme seule na Kinshasa babala na maintenant ba kombi na poto moi si avant dans nanda kuna ya social au monde la pesa mobile a foutre la chambre baza séparé bon moi ça l'air en bon à femme seule ye monde la foutre ke bon à femme seule a foutre ke na bon ya bana bon on est permettant bango ba vivre mais sous la Kinshasa ba bala nité ba kombi na poto bazo vendre en concubinage mais moi ça vend dans nanda kuna mobile nanda kuna qui femme seule mobile ya kaka lali un moment ça ka lali mais ba vandara séparément pour baler un bon à femme seule sikoyo lokola ya bazo obligé au balana ya au mona que ba sala mariage dini prédot sikoyo prédot na poto ezaka feti munene pour continuer ko lia mbongo na ki femme seule a salika après dot basali prédot basali on a 4 salle mais ba sala suite ya mariage ezarate tala ba prédot ebele ezara na poto asali ka prédot ezaka kanga lupangu famille ba kuta na Kinshasa mais ba kuna na poto ba continuer ko vivre séparément pour que moi ça continue ko lembo avec femme seule eza na ba réalité poto ozo ko mona o yango no mona ba nebele ba na kombo tata ba onte
mwana na kombo camarade maman mwana na kombo copine moi maman ya mundela saka na poto mwana za na kombo ya cousine soki ndoi soki nini parce que tata kuto abotisa ki maman bon ça que zemini bakutana kala maman bon ka jour ba pesaka zemi wana e mususu lisusu azwi mobali ne baboti na ye amonika comme olia mbongo bana lingi te mobali pali mbongo bana. C'est qu'elle va faire à sali tout à s'organiser na bana ba bengana tata na ndaku atikala yemo ko pa ko ka kolia mbongo bana yemo ba chapitre ezata le beso to bito fongo to fongo la ozala somo te to swana wana lelo komuna liwa ya ndeko Janifa yi lelo ba te belé ba lobby ebele ono Jani fala zonga na yekin pourquoi ni mec ko souffrir bongo pendant 15 ans ah wana kin il y a des comédiens oyo pe ba stabiliser ba vie na bon cas na kin ba pese par exemple ba comédien ebele net ba fiction ça essaye par exemple ba gagner ba vie na kin lelo poto ba mosala aller et tout Jani fa ibe fala zonga na kin l'autre fois pe sera toli na bandeko yakin ba oyo vraiment azana mambongo na yemo melingi kaka a se sacrifier pour akene poto olba kino poto ya paradis to mega opesa mo conseil mais ba tebele pe ba yamba ngo na nemo ya bien te lelo apparemment mingi ba umi opesa raison de manyangi. Le problème est que Moutazan na poto alingi va continuer ko pesa respect à Moutavan na libanda ya mboka. Image wana ya ke poto eza réussite ya via Moutou balingi ka to garder on a mitu na biso. Or le monde a tellement évolué que poto to continuer ko mona ngo le rôle la souka ya via Moutou to explore na via Moutou te. De le fo poto ezala esika ya opportunité, c'est-à-dire na lina tanga na yekola d'environnement mususu na ke poto. Na lingi na se former sur eloko mo bona ke na poto na se former na zonga na maele wana na zui na ke ko investir na mboka nanga poto ekozala kaka environnement ya opportunité surtout pour na bana ba ke kotanga na environnement mususu bana ba ke ko yekola loko mususu bana bazala na ba possibilité mususu poto ekomona na loi fin du monde lelo parce que des personnes qui sont devenues riches en Afrique sans pour autant sortir libanda ba investir ba fructifier ba avoir na ba Congolais siko loko la image wana ya kalaka mutu soka ke poto a réussir balingi to garder on a mitu on mona que c'est un sujet tabou dans communauté so ko ta réalité à poto est un sujet tabou tu peux pas venir dire ça parce que soko yo loba yango ils ont dirait au dénigrer bato poto to dénigrer binote ba code na binoto lingango mingi so botinde biso to zwa to lia to banzamba pambola bino mais quand même kokemba obino bokembi soki mutu aza na possibilité ya kokemba te a vivre bien awa matangisi mwana na ye otinde na poto mwana azwa opportunité mususu mwana ke ko apprendre na poto pour que tant azozonga aza na poste bien na musala pourquoi pas il faut to loba yango ngana okaki tonton moko azosa témoignage na TikTok azoloba que ya dépenser jusqu'à $15,000 pour aller bana na ena mwasi ne pour la démarche ya mikanda $15,000 ane eza investissement na mboko te. Les investissements dans beaucoup côté au sombi terrain au bandi pe kotonga $15,000 wana au salipe business au comment okende Chine Dubaï au kepe Turquie au sombi biloko bandi au zonga $15,000 c'est beaucoup d'argent mais investisseur qui ont pour na démarche la papier na bango poto ya yena famille na ya mimaki et il y en a qui ont dépensé plus pour la communauté na biso c'est un tabou ce sujet. Aujourd'hui, Gianni Akoufi, tu entendras les gens dire vraiment poto mboka pasi, to souffrir Gianni vraiment 15 ans na poto linga ki ote faka kozonga, eza pasi biso tout au kemba etc. Mais qui vous avez obligé de souffrir? Si ça ne va pas, revenez rentrer au moins à Kamutoloba tenga sona bina zonga vraiment aux amois pasi et sopangai na sombi mabelete na tongi te na sali logote au signer contrat na ni faka otonga. Toute terre n'est pas fertile pour la moutounioso. Et puis ça met la moutounioso, tout est à réussir partout. Et ça va tomber sous bénédiction et ça va bandundu. Mais on dit que poto, pourtant ce que bandundu sali bilango comme on te kateka babilo konayo, au réussir pe au comme si ko sala import export. Moutounioso soulem sous réussir n'est pas un apport à matadi. Yo kendaka ko dédouana babilo. Bénédiction dans les akuna. Yo mona ka eza province. C'est reculé pour naninga fona zonga si mais fona mataliboso or oko zonga kuno salimbongo tango zo bimana Kinshasa bo oza big boss.
Kotinda mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Aux hommes même peut-être riches que les Kamutava dans un poteau. Les gens ne veulent pas voir la vie sur cet angle-là. Non, ça dépend aux ambons. Bon, plutôt ils ont soigné les malades minés. Tout dépend de tes moyens. Bon, on a au caca. N'importe quoi, on a une carte T. Aza prise en charge par mon état, un document et permettre la prise en charge médicale T. Or, c'est faire soigner une. Cette réalité-là, il faudrait le dire aux gens. Aujourd'hui, Gianni Faye meurt et ça occasion pour ne briser silence na bango. Ba betali solo en réalité. Ba loba na ba vérité. Et ça bande comme sou ba komi poto, ba zo baté comment faire pour s'en sortir. Na ba live TikTok au lieu au finga ka bato théâtre, bo finga na kanga na za muto théâtre na soutenir tel, to za bata musique, ngana muto na linga na fa na tel. Bo vanda rande bo beta masolo a bongo. Réalité à poto nini. Comment s'en sortir na poto? Comment s'ouvrir à des opportunités? Que faire pour que les loso qui likamoza na beta porte nini? Na kende na comment on dit babisika na ba kenda koko ça ba document wana. Ba mususu il faut boire la province. Voilà, mususu kende boire la Belgique. Mususu voilà. C'est-à-dire bo pesa na ba piste de solutions. Oli ba vanda ba loba mambo zanga mutuna makolo. Ozomona. Lelo ba bazo oganga Gianni. Bakampino ba comédien botiki muninga na bino bongo bino batu kaka na poto wana Gianni azeka na ba comédien te batu mususu ya communauté boye bakate ke Gianni azanga na papier te. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait kolandela na kabo ba africain bazakata na ba petite communauté? Ba communauté amna netinga mona ba Camerounais moko boye basaka ba réunion ya communauté na ba. Ba rencontre mo butana peut-être vous allez hebdomadaire, vous allez mensuel, vous allez annuel. Voilà. De beaucoup la taille une fois. La vérité ah moi na muninga mo outé na poto azo luka sani. C'est-à-dire ba communauté mususu basaka ba réunion mo bongo po pesa ba piste de solution na bande ko mususu ba koka ko za mukanda. Po eza pasi po na Gianni lelo Gianni comme vous allez la citer dans mon mais les gens ne veulent pas assumer la difficulté qui est en Europe. C'est le plus triste. Voilà, c'est le plus triste. D'abord, avant tout, on a une question. Organisation, il y a des comédiens organisés qui, depuis, ça fait presque une semaine, depuis Djena Koufa, Bano Koutana, tout le monde a Isobé, Fiston Saïsaï, Sami Mokili, Maxi Bondoé, Bazamo Ebele, Meta, Joël, Bazamo vraiment Ebele, vraiment Bano Koutana. D'abord, on a qui organisation Nini, Obandeko, Basalaki, avant tout, on a des détails. Bon, mais à part le fait que Nazaki, d'accord, Boyaki, la cotisation, les comédiens, dans l'ensemble de la monnaie, quand même, ils ont pu s'organiser comme il se doit, sali du mieux qu'ils pouvaient. Hein. Voilà. Voilà, sali du mieux qu'ils pouvaient. Mais, n'abobsé que là où il y a conférence, tout le monde qui Maxi Bondoé, qui présenté comme ami
topé camarade topé collègue il y a Gianni Faye kolela na ye vraiment et comme ça même batuna ba raisonnement belé qui kolela au Maxi Bondo Leli azala kaka camarade était comme relation mususu bato ba ko imaginer ndenge na bango et to ba poser Maxi Bondo ba question. Il y avait d'autres questions où il y a incapable de répondre. Azotuna moi les connaissais pas Samim qui pas vendre mususu. Déjà l'interprétation au bat basali pour na kolela Maxi Bondo na incapacité à répondre à différentes questions à nous poser de manière. Maxi Bondo bon après tu sais chacun de nous est zélé hein à sa manière. Maxi Bondo azaradia na moi excès des ailes ni moi dimi. C'est elle-même qui a voulu que les gens se posent cette question sur les liens d'affinité au Bazaki. On a Gianni, parce que de toute façon, elle a chargé Gianni sur sa tête quand même. C'était abusé. Mais oui, moi aussi, j'étais surprise. Que même des petites informations qu'elle était censée savoir, moi, ça m'a étonné. J'ai dit, mais information, il faut tout le monde sous Sami. Vous avez proche de en fait. Parce que quand tu entends Maxi Bondo parler de son amitié avec Gianni, on m'appelle qu'elle est dedans. On dit, oh, tout le monde comme Bev. Et donc, autour de nous, si on est Tiboé, Bev, Mikolo, Mikolo, Zongeli, ex, Niwana, To, Owana, Moussou, To, Miko, non, y a réponse non peso. Non, réfléchir pour des secondes, non, y a. On se comprend. Donc, des petites questions, enfin, des questions comme ça, qui peuvent être quand même assez fragiles, si j'aurais des réponses, et ça, c'est surtout, Bev, Mikolo, Liani, non, non, ça, là, forcément, la réponse, on a pas ça, attends, Bev, Nebi, Bev. Il y a des questions, on a sonné, t'es sûr qu'à opposer une question, Bev, on a yebi, ça, tu vois. Mais elle est restée quand même assez évasive sur certains sujets, même d'autres coups évasifs pour tout. Donc, Ayebi n'était carrément, en fait. Et c'était surprenant. C'était elle qui a voulu charger son amitié avec Gianni. Maintenant, pour ceux qui se disent qu'il y a peut-être eu un sous-entendu entre Gianni et Maxi Bondo. Bon, amitié zara nango ndenge nga zara très proche na ba camarade nanga ineti ba bevoyo na très proche na ba camarade nanga lo ba pati mutumo sur ba ma bandi kidwani ba garçet tout là ba marsungwango na ba camarade nango to la na bango très proche au fait. Na mon pena très proche mes potes de roi John Timbala qui a perdu son père Baodon Romain et tout. Ça dit so moni biso o imaginer que ba film. Obi pena awa. Mais c'est des potes, c'est des amis. Tous en a biso kakami, il y a rien de plus. Mais les kamuna bango modèle na charge on a tout na ngai o kina mawa. O kina mawa lobi mais muto ko charger les kamba batu boyete. Neti mombaya o ndeto zarana ndeto potanaka. Dans les kamuna neti na bevo. Mais même ce modèle en chargeant tu vas pas imaginer. Ça peut même faire que quelqu'un puisse prêter des intentions, tu vois. Au moins on est dans un est-ce que vous avez mangé avant de tourner? Est-ce que Bev va manger? Bev, tes chemises au thé, etc. Mais le s'inquiéter, mais la kiss. Ah, mais la kiss, tu vois, on est dans l'andélé. Mais mon tout ça, quand tu as coûté un dans un Bev à Roba, on est des mères à Bev, on est suspect. Oh, et l'autre côté, pour Bazarana Bongo. Bazarana Bongo, Balataka Bongo, de Bazarana. Et pourtant, ils en donnent pas l'air. Aux hommes, on a soli Kamouna, Tara Bev, Moutaro, c'est un monsieur Finga, Kokyo, Balangata Ben Mobutu. Tu vois? Donc, c'est ça. Amitié bongo pe ezalara. Mais c'est quoi le problème nini? Hier Maxi Bondo avant na kiti na ba émission, kolobaka il y a eu des choses bizarres entre ba comédiens. Entre bango ba comédiens ba lalana ba bimana ba salana makambu lesbianisme homosexualité. Yé mo kutu. Moi c'est ba to bala kendo beta lisonenge nini ya bimana fi wana ya théâtre. C'est-à-dire ba uto tourner na fi wana. Fille wana zana reta moi zo pas bango zate ake ola le pas Maxi a couché na fille wana ya théâtre yemo ka yoka soni ta beta lisola bon ndenge ndini tanga ole la Gianni netia mi bomo ba ko s'imaginer te ka salaire relation X na Gianni tu vois c'est-à-dire ça va sous-entendu oh ya tia sur vie na bango ba comédien ba spéculation o ebima ba makambo ebima ke ba ya miso ya mikolo ba coucher na ba garçon mususu ya ba jeune na âge azali kini na âge mais ya na mukolo ça peut comme na théâtre mais ba coucher na garçon na théâtre en plein tournage na tournage fait ya mututel ba tutu pe ba yebi c'est-à-dire ba biloko na bango ba beta wana lokwa masolo yango esala ke tango po Maxi modèle on lela ba camarade mso ya Gianni ba leli Maxi ça c'est camarade de génité mais Maxi modèle on lelonde veve aleli na olega la brune on dirait mais maweza différent en tant maweza différent et les pèse différent en tout cas et on mso va supporter ba émotion quoi
ogole la koleka mukolo mobali te bon peut-être qu'on a ba conseil bande ko pesa Jani bande ko yokete babilo ba partager ensemble les gros amakasi mais babilo ko bango mo balobaka sur ba vie na ba relation na bango ba comédien o balobaka sur les réseaux sociaux ngo zo pousser biso to tirer ba conclusion wana mais to ko négliger pe mawaya mutute peut-être elle avait beaucoup de considération sur pour son ami et surtout ce ko bi ke nando benda muto matoi nazo PC conseil pour na makambo. Peut-être quand tu réalises ça, c'est ce qui te fait, qui te déchire encore le cœur au fait. Mais bon, on espère juste que c'était juste une amitié sincère et c'est la profondeur de leur amitié qui a fait couler autant de larmes. Voilà, ou soit peut-être que un projet mort il fallait réaliser, mais liwa et kata yangona nzela. Donc encore une fois. Lors des obsèques, dernière soirée, et pas Iwa Picor Mokolo Baiki qui a exposé corps, il y a Jennifer, il y a qui lobby. D'abord, l'impression les années, il y a une organisation, un déplacement, il y a différents comédiens, puis arrivé, il y a Bana Jalini, Faye, et pas Iwa Picor, il y a papa là-bas qui est exposé. Du nouveau à Kinshasa, pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. D'abord, je dis bravo, je dis félicitations à ma comédien, tout pour l'organisation. Il y a recueillement, il y a Matin à Jani. Dernier recueillement. Veillée mortuaire, na exposition encore. Merci na bato kutu ba tourna na Jani te. Bakutanika na poto, basalipe relation, o bazaki présent na matanga, les abatunsu bayaki, batikala ozaba comédien te mais azaka communauté congolaise, atala Jani na TV, ayepe na matanga na eba équipe pour assister en tout cas. Merci na batunyo so déjà ba accompagner matanga banda annonce 10 jours à exposition encore. J'ai vu des comédiens se déchirer. Je vous dis, aux autres, la mibali bazolela. Aux autres, papa Devos bazolela. Aux autres, ba metapinga bazolela, ba domaze. En tout cas, ba comédien nyonso bazaki wana. Aux autres, ba 2 minutes. Les gars, 2 minutes, allez, la lobby. Jennifer, il y a des qui a osé à sous parler wana te, abivier psenga kozon ate, mais viozongi kaka donc. Nebisio. Pas ces magasin. Mibali balelisi biso mibali balelisi biso zomona mutu nyonso na maloba na etango azoloba zoba na loba kana Jani na pesa ka Jani conseil na hebdo et ça on dirait au fait atiki batu na culpabilité bakomo mitu na yo fait to kangende na makasi poto sala ndenge nini bande ko nyonso bazo regretter que nyonso to banda ko loba via za ko yo kate en tout cas na moni mibali kolela na yo ki pasi parce que ceux qui ba mibali ba o lelo boye c'est que Ozaki, tu avais du prix à leurs yeux au fait. Et Bassi Baleli, en tout cas, Jani a Zoxi Moutema Congolais, Naoki passe ma casse. Et tant on a moni arrivé, il y a Bananae,
ça m'a encore déchiré le cœur que les enfants puissent être confrontés à ça. Au moins, moi, je suis assez collé à commis à bala, papa n'a pas fait coller là. Et ça différent na bana ou amiki au bazana vie moulaï liboso na bango. Bazana ma solo belé au bête la Jani. Et n'a que ça la pour na bango fierté que papa a télémi à la veste jour ya zobala. Papa a télémi à la veste jour peut-être il y a associé sa classe. To jour il y a collation, il y a coco nae peut-être moi na moko ya moi na Jani. Et n'a que ça la fierté pour na Jani au fait mais bana bazo yande kota la corps ya papa na bango na kati ya caisse papa ya olala atali lobasuka a opesa bana te ateli lokasuka a olobate et ozota la bana on peut bazupe papa na bango jana za makila makasi en tout cas naoka ki moté mezoki bande koto sambela ranzamba pesa biso longue vie pour que bana na biso ba mona biso ya koko ya suki ya pembe ya kimukolo que nos enfants nous voient vraiment vieillir ba bénéficier na bonheur wana parce que oh Jani asali bana na eza mabe makasi. Jani aurait dû faire des concessions qu'on conseille qu'on se sacrifier ne serait-ce que pour ses enfants. En tout cas rien que pour ses enfants. Jani aurait dû écouter ce qui lui a été recommandé par ma proche nae, par ma ami nae, mais ba condamna amoue était assez accueilli na minute à lobby et c'est salami. Mais déjà l'organisation dans l'ensemble c'était bien. Cercueil Wanana Komuna Likolo, en tout cas, et ça n'est pas si mingi. Mais j'ai vu que Bakundi quand même plutôt na condition à bien organiser les choses dans les normes. C'était très bien dans l'ensemble et je suis sûre que Ndenge va présenter Jani na jour il y a exposition encore. Kinshasa pe Italie moni bango pe à leur tour ba osala lisusu. Oui, donc encore une fois donc bravo na bande ko comédien bande union so ba participer qui na organisation ba obsèque ya Jani Fayi surtout mokolo ya exposition ya corps kané de menien à lobby mo weyi azala ka na tokte mo weyi ba jaka été mais kaka na obsèque wana la brune wa ki mo c'est Jani Fayi ba interdire ye ko kota Picor, il y a Jennifer qui est exposée et on a vu la brune à l'extérieur de la salle pleurer avec son enfant na maboko alobi yo katama wapona mwana na bakota et puis à gérer que ayebi elo côté na sima ya liwa ya Jennifer batu musuba lobi kino a mérité humiliation wana misuba yo qui passe ba yo qui maraba lui fallait pas namoni la brune na fukami namoni na mwana namoni kolela nayoki mawa mais d'abord na baino na ba comédien avant na lobana la brune boboyi alia kokota amona corps ya Jani mais bomema qui est pas ambassadeur bon moi que c'est contradictoire. Vous refusez que quelqu'un puisse venir voir le corps de l'homme avec qui elle a fait des enfants mais cette même personne là bomema qui est pas ambassadeur au fait vous l'avez utilisé, vous l'avez manipulé. Au fait, c'était quoi? J'aimerais entrer dans la tête des comédiens pour pouvoir justifier leur acte, non comprendre la logique dans au fait. Ça, c'est de 1. Et de 2. Bon, ça dit en sorte que bon, organiser ma tanga, etc., etc. Mais refus que la brune a poussé en esika corps qui exposé. C'est une décision des comédiens ou une décision il y a famille, il y a Jani. C'est sur ordre de qui des décisions on a écoué. Famille à Jani est au courant que maman a bana Jani a qui n'a droit à comment accord il y a Jani té. Et cette décision na bino ba comédien en tant que ba collègue d'ailleurs pour apprécier ou estimer que réalité au monde qui n'a poto il y a nenga vivant na Jani. Yango wana bolobi que à mon accord té. Donc, vous utilisez que vos mémiers et pas ambassadeur pour que si jamais ambassadeur a une personne en l'obake, maman banane si kazoba na suka eza la brune abimisi la bozui. Maintenant, mutu de possible au betara calcul que y a kotika na komona encore il y a Janité. Toutes ces questions là, il faudrait qu'on se le pose. Il faudrait tout tourner na yango pour toi mikolo toi bana miki. Il faut comprendre la logique ya makambo nyonso parce que vous n'avez pas tort. Soki la brune parce que après la brune est responsable de beaucoup de choses. Parmi l'humiliation, la souffrance, la Jani Bino Bozane na poto boyebi que la brune est aussi en partie responsable. C'est vrai qu'il y a le choix de Jani qui pèse aussi dans cette affaire, mais il y a aussi les réactions de la brune. OK? Mais quand même, et si quand on a peine photo réussir, il y a qu'on se faire comprendre décision na Bino, to décision à famille.
est-ce que c'est une bonne idée que la brune, c'était une bonne idée que Bopi mais la brune comme on a Jani? En tout cas, ngai na oloba que Jani on va se kufina. Ba cérémonie nyonso to ko sala. Et là on nyonso to sala. Ata babi esika bakunda mobutu abache Jani pembeni. Esika bakunda musée abache Jani pembeni. Esika bakunda kasavu bo abache Jani. Ah oui, belo côté on ata oyoka te ata bakunde pembeni la reine d'Angleterre. Assis à Koufi et au servir dans mon côté. Mais maintenant, pour l'intérêt des enfants, nde esika toza. Et là on nyonso oyo bo sala, il faut ezala na intérêt ya bana oyo Jani atiki. Parce que c'était devant le fils de Jani que c'est noana nyonso ezoleka. Nini bachena mitu ya bana. Ya mwana. Bana wana misusu, bada mikolo bana ba téléphone. Soki bazaki wana sur place peut-être na ba image ba omona. Nini etikali na mutu ya bana. Bana na ba otikala na relation nini na maman na bango. Na mutu na bango ezala maman, toute la communauté congolaise t'a accusé d'être responsable de la mort de papa. Pesa biso explication. Explication nion sur la brune au pesa bana. Est-ce que bon dima? Au point où ba pimeli la brune action mon accord à Janité. Pour eux ça va être grave. Boy ba ke nion so salami lelo etikali eloko ya somo na mutu ya bana. Et les enfants vont devoir vivre avec ça. Et l'internet ne supprime rien. Ce qui bana ba beti kombo tata mon na réseaux sociaux makambo nyonso tozoloba obima. Est-ce l'image de Jani que biso to linga ki na communauté to tika na mitu ya bana wana? Est-ce que na souka to kokai ko arranger les choses de sorte que bana bazala ta na image mususu ya ba dernier moment papa na bango? Parce que bana poto wana ba assisté na matanga poto. Tout ya bana Kishasa pe ezoya. Est-ce que maona Sylvie va opousa na pembe na cercueil? Makambo koleka ndengeni. Parce que likambo eko affecté ka bana poto te na bana Kishasa. Parce que bana Kishasa pe ba moni mamboleki na poto. Intérêt ya bana na makambo nyonso eza wapi? Parce que bana déjà ba vana na histoire moko très grave ya papa na baona mutu. Tolongoli. La brune. Lelo ba boyi omona nakor ya Jani. Okomi na yebi eloko te na liwa Jani. Na yebi eloko te naza maboko pembe bolimbisanga botala tabana. La brune, yo tango batu bayaka jour Jani akufi. Obenga na batu nanda kunuti. Na lingi na ngate, muto filme ngate, ba live nanda kunanga te, ozaocha munoko. Ozalaki ata na humilité te. Yo koti na ba live ozoloba. Ozalaki ata na attitude ya muto na matanga te. Okufeli mutu fanda nie. Piu. Bozo ba problème yo na réseaux sociaux munoko kopesa munoko. Yo lelo yebinde ba fuka maka. Polo ba ko yebi eloko te. Culpabilité comme ko peser na mutu ya la brune. Culpabilité lelo comme ko peser na yebi eloko te. Tant to sala ka makambu to bosa na kate ke lobby ezala. Pona nini na ko kabwana il faut ka to sala na mabembo ko boye oto ko tala na te na nzela soto oleka. Kobenda na obonde kobenda na wana au point où Jani faka comme un moins que rien na kati ya société congolaise. Na relation amoureuse to swanaka to lobana mama be parce que c'est ça la réalité à vie des couples. Mais histoire ya Jani na la brune il faut enseigner biso que ata to ilingana esute ata to kabwana to lobana mama be mo boete o ekokoma na niveau ke ezokisi muninga se koti muninga mabele. To blessé muninga te au point où blessure wana ekoko zala déjà libulu moko batimole lié oyo et comme au lien ezo ranger malé mbete ekoti sa mabele. Parce que c'est ça, c'était le cas pour la brune et Jani. Olingaka ke oloba mabosa la mabe ezokisa muninga ti edo, c'est-à-dire éronger eliaye et tuer à petit feu. Parce que Robama Moutezaka te ochumbeli, bete mundu te Robama Moutou d'une manière indirecte. Maloba o ekoko za la arme moko plus fatale que mbeli oyo simbe na maboko. Parce que mbeli l'aime sous sa suite ya omona te, ochubaki na ndenga moko. Mais maloba est touché psychique ya mutu. Et toucher Moutou, et toucher Motema. Et cause à la arme plus fatale. Lelo, la brune, a tikali, moi si on soko la kate. La brune a tikali, moi si on abomi sa mobali.
na comportement na ye pe na maloba na ye batiki bana botala ta pona bana la Brune ofukami osenga ta pardon osenga pardon na Diani osenga pardon na Mowei basambaka na Mowei te baswana na Mowei te peu importe lo ekomi lelo Diani a eu raison yo tika na tort parce que ye asi akufi. Mais monsieur Lobby, il ne faut pas traumatiser la Brune parce qu'il y a une charge à la banane Diani. Babiso ya boli bon tenir na bolo la banane. Sauf famille Diani lelo ndimi récupérer bana kasi. Sauf chez famille Diani Lobby ke to récupérer bana. Yo omoni la Brune le omoni eta membre famille mo pembeni. Dans la Brune na famille na potote. La Brune na batu na potote. La Brune na ofuka ma olela za yemo quoi. Maintenant où la Brune na loba. Combien de personnes vont soutenir la Brune? Na ba live ezaki Diani penza mobali mabe anyokola mao yo Diani yo batona nyonso batiki la Brune bangono so baola na matanga Diani bazongi sima ba bomba soki ozo sala likambo baolo banu eza mabe mais loko ba betelo maboko o continuer suka nango yango aleli Diani yemoko yo fuka makobelela pona bana mais batu tout ba betela maboko bolandaka ba commentaire te bolandaka ba live te ezoboma bato ba betela biso maboko na era likambu ba osala te aussi bien conséquences on subit réalité yomoko la Brune atikali na fardeau na traumatisme peut-être que Diani que kufa peut-être to lobaka ata to bosani ba vidéo ba misala la veille to chaka un mois avant batika lo so na Diani te tout va bien mais loko ebomisi Diani ça ba malobo yo lobaka kala et lié et tué à petit feu parce que pour mon temps ça la AVC et ça choc moko ekomeli parce que Diani ça qui ezaki AVC liboso te ils a passé jeté na biso so to bito continue loba malobe ozanga biso mais bota la réalité bana Diani de batikali ba perdant bana Diani batikali na passe et dans tout ça biso to tambola bien ba parents to tambola bien mi bali bo tambola bien désordre ya papa ya bitambola tambola et cause la problème pour na bana ba maman to za na comportement malamu bota na ndenge mutu ebembe tikali na maboko etikali na mutu nani okitsa la Brune charge ya olobake oza innocente kitsa maboko na se la Brune atikali boelibela mobali muso ko linga la Brune lelo ata a expliquer la Brune est-ce que famille mobali ane ondima atikali na charge et famille mobali nini na minute ba ondima ke non de ona banga bala mosa boye donc le bilan de maniangi la coach tant to sala ka mabe tant to sala buzoba to sala appuyer to sala soutenir mais tant to ya ka sur subir conséquences to kala biso moko donc to soit vraiment to li na ba makambo ekomela ba ndeko mususu lelo pe ba la Brune ebele bazali donc bozwa toli botirer les sons oyo ekomeli ndeko na biso la Brune ba Diani fa ipe ebele na mincho bazali boza pe toli boza pe les sons oyo ekomeli Diani fa et au sala bien de bien on a coach to gomi vraiment na suka ya mission mais avant to chiter to moni ba obsèque organisation ba obsèque ningi lekani na poto kuna tina niveau exposition encore na moment oyo rapatriement ya corps aux l'accord na kin organisation na kin awa boyi la Brune amona corps ya mobali na ye ana kinya bakokabola ba bien ndenge nini swele lo mbongo ebimi nana kozwa te malgré dans le comité nini yozomona ni nous pressentir comme une organisation d'obsèques à Jennifer Anakin. En tout cas, en termes de bien, tout la vérité, Diani a tiré bien. La Kinshasa, en tout cas, Diani a tiré bien. Déjà, il avait même du mal à envoyer ne serait-ce que $50. Si on a bon, on doit payer ça pour la bana. Moi, je fais appel à la sagesse. Il y a bakolo, il y a famille à Diani, il y a bakolo, il y a un théâtre, il y a papa Massoum, il y a papa Lumbe. Il va s'organiser de sorte que moi, on a $100, il y a papa nae. Et tout et tant où est réalité à vie na yo tambola na banga nzambe tanga classe mi pesa opportunité à réussir na vie on est za histoire ya bana ya Diani Faye biso pe to ada ba histoire na biso yo za histoire non yo za histoire tout le monde a son histoire alors quand tu connais ton histoire tu te comportes en fonction ya réalité ya vie na c'est tout ce que moi je peux dire donc ba soit kande mayele ba corriger ce qu'il faut ba corriger et ba famille et gérer les cambo dans le calme
Kinshasa corps ezoya boyamba corps wana na limemia ba comédien kinbole la malamu nyonso esala na kimia vraiment ezalate ya babenda ndenge to parce que na poto to moni babenda wana te na poto to moni babenda te na Kinshasa pe makamio se ezala organisé dans les normes so beaucoup te na matanga bopesa na mbote te merci bopesa na te bolobana te bolobana te bino ba attaché de presse ba communicateur ba porte-parole ba mikala ya ba comédien ozui caméra na yo bandi ko tambola na kati ya batu bozanga na téléphone boye likolo lipeka na na matanga na bino ba live pekete la raté ato che parfait déjà solo nzoto zo dominer bozo solo lipeka définitif solo lipeka à vie car na ba solo ya batu boye na maloba na munoko car yo kate ye kuto e bango kuto passer l'autre côté na matanga te pas na mususu oli la moi c'est filmé kibu senzi na bino na matanga te to leli to silisi to zongi mutamta na chaîne na boluka basaba nzete bisika bosara bémission pour que gosala ki sauvagerie na bino bo permettre famille Janio et mona ndeko na bango te 15 ans balela batu baye pona ba spectacle te anani onanani ba solo la ati batu baye te pona ba spectacle ba rando na bino ezanga mutu na makolo ya ba comédien batu baye te pona yo selange émission yo selange émission petit bino banga ba ki matanga pona ba problème na bino wana inutilité o sepelanga na mutu te toza likambo sala bokuta na libanda kuna famille moko boye bana moko boye basala 15 ans bamona tata na bango te ba papa ba ebembe ya olala okopesa bango ata mbote te ça fait mal alors toza na respect ata soki to banga na raté biso ba vivant to respecter ata ba oui en tout cas ngala loba ngo matin midi soir qui l'été ya moté na vie été ya ma oyo ko ça que muto a changé ko les qualités ya liwa sur lelo liwa et côté ya bisoté ata ba komi ko lesa biso bible to côté ya maté donc demain nyanga lobi déjà aux l'essentiel bande ko ba comédien bande ko ba artiste bo adopter attitude bande ko na biso ya poto bazala kinango eza matanga place ya mawa boya uya na attitude ya mawa de manière la coach to komi pratiquement na suka émission nini oyo zengse koloba pour que to kabona pour mukolo lelo na lobi lisusu merci na bakonzamboka pour bandimi ba honorer Jani et sincère condoléances encore une fois la famille na e to kuta na biso tout na matanga tango ezokoma na Kinshasa wato ke kolela Jani na kimia nyonso. Voilà, merci la coach, merci à bien on biso na biki émission to peut entretien au sali plaisir il y a trop na kadbika comment présenter ou talinga abuzo baté depuis quelque part LOBB akaloli tambaki moi na yolo from London motema parce que vous kilo bravo Eda Dingane mon ami Stella c'était une lumière nzambe merci Credo Kay Krisalomia pour na ba image retrouvons-nous prochainement pour une autre émission. Mama